Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Prézo. Joyeux anniversaire. Bonjour cher internet, la cabine de Maramba bien, Maramba solo, qualité à bien. Balobi toujours quand c'est moko na Congo etika kaka Congo zibula mais sorti vie yemoko le DG aba DG la patronne na omba mama yonde vedi yo makambo nde na yo Congo ka chaîne ya moko Congo zibula mais sorti vie. Abonnez-vous massivement bino bozala posa bozo pinda ba actualité ba star comédien na bino ba star musicien ba nani nyonso bolingaka bo adhérer vraiment massivement à la chaîne Nabino. En tout cas, toza awana président météo. Et c'est un plaisir ma kasi pe joyeux anniversaire à président le président pe akokisi ba mbula na mbula ye mo repenza ko beta ngon tenke. Bonjour président. Bonjour ndekolangaye. Oui président awa ezali beta parcours président. Balobi yondo ko ki ko expliquer biso lisolo ya météo. Météo azanani. Météo aza artiste comédien, aza pe musicien, ameka koyemba. Aza pe cordonnier, météo aza pe chauffeur. Donc météo aza vraiment mwana ya bato o ebi misala. Donc soko za artiste faut la complet. Soko ka te na comédien na théâtre. Donc meminga na bongisa ko tonga ba sabat na ko tonga. Meminga na pakola couleur na pakola. Donc chauffeur, donc météo aza o na lobi wana. Météo utawapi? To Monica lelo boy pou météo idiango abanango wapi na pesere makansana oza star kwa na kaya to ndenge nini météo azalaka mwana oya botama na nzambe mingi aza mwana oya yokaka bato merci vraiment merci ba pesi top na mela d'abord awa fete ben non te mais oya zaka pona na sukola mungongo place na vandiawa. Donc météo aza leki oboyebi keza ya sans souci météo aza leki oboyebi ya bato belé aza pe ya bato belé météo aza mwana moko oya kota na musala théâtre a ote pa ya maman na ye na papa na ye. Donc c'est ça météo a ote pa maman na papa na ye. Et toi la posa penda o bandango malam bon mona top o ezalingo ba ke président azo fêter anniversaire na lelo to ya mi e penda levé boye la balabala boye ta la simplicité. So biso nyonso tozala boye nyonso bozala boye sa biso pa bien makasi tozala bezo banono ndeni jour ngo za journée olobi la muki ka boye na za star ngo yokola ngo tozala ko botama omoni simplicité na ngana lo bavant ndengo lobi mo simplicité wana ndenge tedi tendai maboko banque azala ka simple donc tendai soko jouer vraiment beaucoup tane ndenge on a coupé bo sepeli moni bato balata couper mingi avant 12h bazana ba problème te ozunga pas avant 12h on en a problème de cette émission. Donc comme na musala oyo nazalaki nanu mwana bitinda ya Mathieu ya komemela ya Mathieu do basaki donc ya Mathieu c'est sans souci que son âme repose en paix nazalaki komemela saki na ye na tournage saki na répétition et pas ya vena biso pa otokufa tozalaki na ye na Lyon que son âme repose en paix à Lyon Chili kwa nganzala nazalaki mwana oyo nazomema basaki ya po ya jouer donc na bandeli wana et puis kulutu na ngape lokambandia ina ebite soko aza envie na pese bambo te soko aza envie na masumu bazwaki ngape na ba lokambandia balakisa ngape musala oyo na RTNC to bandaki ba kosala ba opérette na ba petit mondonga donc ozomona place na utaki na ba opérette ba petit mondonga na balomelo vie basaki si nazwaki goût ya osala pe musala bete la biso ba difficulté za ki ndenge nino bandanga parce que via zara déjà na kata terrain to po nyo kamelo nyonso po ozala lelo fo nyo kama ba difficulté za ba ko ezala ka ya yo za ki na facilité to ndenge parce que via za ki on a de support na quoi donc a comme support na nga après a comme ba ni ba na via tikaki yo ya on na lobate na bande ozomona na na parler tant na biso na o que RTNC et pas ya lokambandia na masumu na ve na biso pa ko kufa ve abanda osala nani publicité na RTNC nani ve na biso mateta kanda donc ba na pa na ye ba do la kisaka ba biloko na vie wana zalaki na ko uta ngaba makolo yoka difficulté ndenge bandaka ngaba makolo nazo kende tilingwala na RTNC na makolo
na longo kuna 16 17 makolo na zongi zutinga ba makolo ya kutapina pali bo balambite. Vous comprenez? Oye pe nzela bo ba o mona pe moye bete yo donc vraiment na ko se retrouver quand na musala oyo. Le kola nazaki na espoir au salango de lelo na talaki ba difficulté on a teze be na musala oyo. Na koba kaka pom tout ça za soka kaka akoma star mbala moko a bénéficier mbala moko te biso to banda ino malembe so tuni kulutu nanga tito pika oyebisa yo to banda tongo makolo biso wana na RTNC c'est bo banda ina ba tito biso so zaki génération na bo banda nango banda na bana bon biso ba génération biso nga na sali d'abord tant na biso ba lokamba ndiai na ba théâtre mingi bayebi wango bayebi ete na bana na biso baza awa na sali na groupe Maboke Ngalema que son âme repose en paix ve nanga Maboke Ngalema na scène mame waso aza en vie okoko kende rotuna ye na sali na vedav mangobo na epte o bactéro baza ya mikemke to na bango awa o azo pe opportunité chance ko sana mangobo wana na sali na ba venyoka mufurmungutu na groupe Molende na Brazzaville na sali pa ya le grand mokere koro ona opesa mbote beli na Londres ya na nganga der ngadios na sali pena ye. Vous comprenez? Ngasba ngalufaro to tuni vena oyebso po ngalufaro comme pas acteur ya groupe sans soutien ngalufaro wana. Na sali na ba ya wana o ba lio wana donc si na sali ba vetito. Vous comprenez? Nazaba sérieux na tangeli wana. Na groupe nzo na jouer na ba mama bipendo so tuni bipendo oyebso na jouer ming mobile na ye na jouer na ba mama nzita soka za vie na pese ba mbote place azali. Na joué na ba ntsakala ve na ntsakala ba président Lombe na joué na ba donc na joué na ba mikolo belé vous comprenez ba mikolo musu na tangi ba kombo peut-être ndengo sa émission boye ozana mikolo moko te oko pousa pe meno pese micro ne dingalo fa ozo ego za pe na pasi ya vous comprenez na sa na ba ya wana na zala botosi na bango so ki pa mame waso na be fala o yebisa yo meteo oyo asala na ve Maboke Ngalema meteo asala na ba ngade meteo asala na ba mangobo ngai donc naza muto ba série batu wana na kati ya parcours na yo président Betanon exemple lozaki est-ce que vous allez na réputation moko ya malamu to zaki na réputation mo petit wana impoli petit wana so ndenge nini petit wana minene to ndenge nini nino témoignage na tilelo oyo bat bayebi ke nazala minene te moi place na vandi ya na nga vandi okuti ya zo sala nini mona zo liate abenga na lia tango yo na lia mbala moko to yo sala émission nga so zo lia likaso benga na lia likasa so vana so benga na vana se ozo kompa mabende oya ngai na linga bato mingi mabepe yanga susu donc na kanda mukuse tano sala kati pona lekpe na bakati so mona parcours na ngao na yepa fibita otao na sali lite pa fibita otao na kepa ya Fibita autant n'a pas Isha na que son âme repose en paix. Batu mingi nazana bomba ba que son âme repose en paix. Ozomona oh nyonso nazana ba mingi ba kufa pour na tambola bien na mokili yango na sana. Na sali belit na zuba prise à catch kendo tune dingwe moto na ngenge ayebisa o ke meteo za nani. Na kangama ne dingwe na nzoto tune dingwe o za micro bola que dingwe ke na kangama ne dingwe na nzoto tana osa makambo catch. Ozo comprendre? C'est beta peut-être dingwe. Te na kangama na ye na bunda te na kangama na ye puis tanga osala ba carnaval na ya va bunda ngam na ndolata na tambone dingwe donc ba lisapo ya kufa que son âme repose en paix ozomona batonga mingi que son âme repose en paix donc lisapo pe azaka mutazo simbelanga bilamba ta na osala makamba kati ba fabos le ka fibita ota za envie o fibi le kana banda pa na ya kufa que son âme repose en paix to na ndimite mission oyo bo pesa ngo titre nango que son âme repose en paix pour batu mingi na zala ba kufa donc na lega pe na kati na liga na kati donc na joué prise à 4 zo bunda so tuni ba libération ya ba ebi meteo otuni ba yana machine de guerre na mniki place za kono ba ebi yo otuni ba donc ba zombie to tuni ba kero wa do ba kachere belé za malembe non tobi obeta ki kati melaka na yo a pa to za mia se ya jour na yo penza jour bota mara penza to zo panzanteka balobi na président balobi le président ya ba président moral simple le roi papa nya masolo kati do meteo nya masolo ndeko batu leki ya didi kinwani ozomona leki ya mor ozomona kanga pende na zawa do leki ba ya yebele président obi ke obeta ki kati o sala kati o saba jido na moni o tika musala o sepela na ote poso za no makasi te to
lelo ndenge yo zaboye na ndimi to bandiga na musala peut-être oteka pe maki na babala na ba spaghetti oteka ipe na fufu pe na makala lelo tika ngo peut-être okomi na oyo na musala yo o comprendre hein? Alors musala na musala nzamba ebike oyo osala musala oyo mona te bato bawewe baoleka mbango wana ti ba osuka ba chauffeur mutuka ti o mona ba mususu wana bazaye pe bakuluna bakomba wewa nde komanda na ngaza pembeni meka okanga bango nyusu zabitala wana kuluna peut-être babandaka bongo te mutamutana musala banana nzamba bakiseli implice on comprend donc peut-être ezalika afuna sala théâtre natika masano wana po wana ezalika na momba gris nde ozasu na tio mo mkeboke ezalika na momba titi na Taraka na travail na Selemani Moja que son nom repose en paix. Donc batu nangami ba que son nom repose en paix. Selemani Moja akenda donc to travailler pe na bango. Donc on a travaillé trop. C'est ça. Batu yo sozo beta kara bakufa na repose en paix boy si on veut dire lingo bani. Yene tu oza mo santu to ne parce que bango no bakufa kaka. Tala tana osa musala wana na sala na major kitoko na kalamu hein akufa que son âme repose en paix. Donc na sala pena ye que son âme repose en paix major kitoko akufa na kalamu ba nyusu ba yebi akufa na bevenema ka ya mboka parce que naza mutu o na sali na batu ebele ya kala ozolanda donc c'est ça donc naza mutu oyo naza bien tangu soko ye na yolo awa chez Dallas au monanga nazala mingi na Dallas awa au monde météo azanga kawate vous comprenez balobi nenge tozo panzanteka avec le président météo moto la simplicité ye penza azana taka tozio ya kotelema ole kanga bité président ya président talika lolenge na été penza a permettre to ya boy aninga kutalia na ye ali bovu mabenga na lia biloko belebele na 2XL awa batie bomoni bilo batie mboka ponga liaka mayebo misili mbika dongo bilo na liaka via bibi meto yeto lia bino boyemba mo ke na simple jour anniversaire nanga pe ozo comprendre balobi Dallas de chez ya lebo ne makambo période ya lebo lo moto yo ne makambo babi vedi na yolo awa ya lebo ne makambo. Il y a les beaux, né makambu, papa social. Babi, l'homme de tout l'état, l'homme qu'il fallait. Il y a les beaux, il y a un passage. Président, le loza président, au Gamba, au Kamba, équipe Moroboé. Sentiment, non, ils allaient ni tant aux allélos comme président. Aux allés comme banda, au cadre, les lots comme président. Mais presque, non, ils allaient ni. Sentiment, non, ils allaient les lots, n'a pas eu comment diriger Batou Belé. On a satanda na ngote na ko diriger bango nga na zotangisa bana ezanga te mais sentiment nga nzamba pesa nga musana nga on a zana ngo fier koiza osala nini bando bandi musala théâtre nini yo sala na Congo so na sani na Congo na éviter nde baba na ko compter baba ne na sana Congo yo sala penda lelo ke o bénéficie na kati ya monde art OK musana ka na bénéfice na musana nga so babenga ya kusaboni na sali ba bénéfice nga nyoso to saba linga ko lubango te ozo comprendre to ko lubaka nyoso to sala te muso ezala moi secret moko ya biso moko peut-être na sala ngam na sala pour maréchal bo yeba te na bombi peut-être ngam na sala martyr bo yeba te peut-être ngam na sala paix du peuple na olinga te na bimisa ozo comprendre on a sala bat ba mona ki meto sala yango et puis on a sala ya ko leka nyoso tout na sala bien na besoin moi na tia na ndako na bana nga na sala bana nde na sala baza et puis na bimisa bactéries ya minene na mboko na bimisa bala duchesse baza bana nga badiana bana nga do batu balika pa nga acteur nyonso mboko aleki na groupe nga te na ebite 600% bactéries 95% baleki pa nga bano baleka pa na o besoin na bon terme bata théâtre na ebite so na za ennemi moko ta mtu so za malamu ni mabe na ye mais na mito so na bengi sa yozap ayambinga esobe yozap ayambinga vetito ayambinga mbalo sombo ayambinga ozo comprendre venga lufa donc ça kala donc so na bengi sundiata bayambaka donc na ebite to za pena mabe na biso to za na yo parcours na ngai ndingo zurba na oleka na leka mingi na ba que son âme repose en paix na parcours na ngai vous comprendre ndi papa na biso pa kufa
oyo atianga na mokili que son âme repose en paix mama pakufa mpe tozalaki bafani na ye mutalakisa biso misala que son âme repose en paix. Tokomi okende na suka mpenza ya émission na biso ndenge tolobaki toyambelaki bino président météo nga na obengeke l'homme de la simplicité, l'homme mobali moko boye nanu na mona te jamais na mona mutu aboye loko aye na simplicité oyo nazopesaka moto na obetaka bosipote nga ndenge nazobeta ya lebo balobi ya lebo yo nde makambo père yo makambo ya lembo lombota balobi ya yo yango penza dibisa ngai na kati ya mosala oyo tomoni trop rancune tokota barancune na bango te mais en tant que leader message na ozaka ni ntango bomonaka bano bazobima nsima na bino baza na barancune ebele bino mpena esalaka bino ndenge omoni na monde na biso barancune esalaka mabe omoni biso soki tona barancune tokozala na bapapi messi te bamandela mokonda te tokozala na bamanda chauva te elvis tala naza awa nalingaka moni bana babimi tro ndenge olobi wana soki tona barancune tokozala na pembeni na badidi kinwani boyo te bapembeni ya badolfe muzitu te mfumu pa oyo napesaka bambotelo l'honorable bana oyo babimisi koyo eloko ezoboma bango eza nini balingi bayebana avant ozo comprendre bana oyo tobimisi koyo lelo kobenganga présent yaka tosala filme moko ya internet mpo nzunzungu ekufa ntango na oyabo peut-être namoni kaka 3 personnes nayebi bango nyonso nayebi bango te bana wana balingi barankini na biso tuna ntiakala tuna na oyebisa yo omona biso baprésident oyo mpo nga lelo ata na tiki théâtre babengaka météo kombo na nga bakesekangama me mpo zwa kombo na biso oyo yo okotisa mpa na biso fozala biso tokotisa yango tosimba kisi te tokotisa yango tolekisa bato te me bana na biso omona bango bazosala mosala baotourne yo ozoleka bo babombelo oyo babeti oyo baobe basala minene na kwana me minene wana omona bango nde bazala na bayebani te ozo comprendre peut-être bayebi bango kaka na baba na bango ozo comprendre donc minene bango basalaka wana yango wana etindaka te moto akeye liboso yango basuka na nzela donc minene nde topesa bango conseil batika minene basala mosala bamikitisa komikitisa yango esala nini etombolaka bato ngani lelo so na vandi bo nayebi soki tuna sai tuna videlo tuna tito tuna bango soki non bozala ndeni so na tika na ngai etikala apa na bango ndeni aloba na tv bazar respect envers yaya bakotaka sai abiki non naleki meteo na mbongo videlo elobi naleki meteo boyo omona baleki ata baza ndeni respect na yaya bango pe bana wana bazwa mikolo so batie respect ndenge wana ezamala ozo comprendre ya wana lobi soki ata na sai tsakala ta sali théâtre ta tiki bando benka tsakala vous comprenez nga mais yo siko bayebi ata ovanda peut-être na lemba bayebi ata na ngaba te bayebi ata na nzili te mais olingi minene peut-être baba na mino kama mto yebi yo na place okende otoka mai mais olingi minene otomba mandene c'est ça donc au conseil bango bazwa minene na bomba sa nini batika nzamba tomba bango. Oui président tonito tunomutuna relation nini yo zanango na groupe ya vie na yo parce qu'à chaque moment il y a des activités naïe ba hommage naïe aux alati les aranines bon au moni na répondre à la question mingi puis na répondre ngo bien sans complexe puis na répondre ngo bien sans commentaire ozolandanga tozali na ba relation bien na bango mais depuis ba comme makaka soki baza na posa ba mela masanga balia mbala moko ono teke osala alo cimetière sans souci soki baza na posa ba mela masanga balia oyoka mbala moko ote toke ne place te makama sans souci basakana na komba moyi te bango tomba sans souci ngai nakenda kosala yango na mwasi ne oyo azala na poto ozolanda soko mona nga nakendaka te babiloko wana po bango batambolaka bien te lelo oyo exemple yo ndongo za awa yo okufi toke musika te sans souci akufi atiki papa na mama atiki famille mais papa ya sans souci akufi groupe sans souci yete yo mona malamu
Passant sur habité. Et yété, papa sans sur groupe passant sur ba yété. C'est que ranking, bon que place en ranking, c'est que zali. Siko pourquoi bango ba yété? Muto akufi papa ya muto asala bango groupe. Papa kufa na kombo ya président na bango na munoko. Marambozo ya ndongo balobi vedi marambo ya ndongo président. Toyebi lelo na Congo biso na yo toyebi ke na Congo eza système héritage. Muto akufa tiki mwana. To azana mwana tatiki ndeko. Toyebaki ke sans souci tant akufi boye groupe il faut ezapa na yo parce que yo ozaki na kati ya déjà ya masolo. Soko groupe eyate batia yo te. Pe papa la bino akufi groupe emonani te vedi c'est que yo te soko beta mabe fongo la biso. Tant akufi ngana zalaki na poto et puis na koye ko yate pona récupérer groupe ponga na groupe nanga so na récupérer wana groupe nanga ba okende wapi ozo comprendre alors tango ngana ye na uti poto ali boso na ya na koma pe na répétition na bango tuna bango ba yebisa na pesa bango ba conseil mais ndenge ba memela ngo luka ziza o alongwa kuna tuna luka lomboto tuna luka donc na sima vie na to so balongo ba 40 tuna bango pourquoi lelo soki ezali ke non eza ke mutema mabe na kati kuna nde monaka tosengaka tata 100 francs pesa bazalaki kutu sponsoriser na compagnie baopesa moi quelque chose na groupe tokipaki yango te. Mais papa akufi baya te ndenge yango wana sikoyo esala mabe yo nanga toyebi te pourquoi baya te papa akufi sikoyo papa wana ata bozali na problème na ye ata ye azali na problème na bino mais lokola sa alali yo moto ozolisaka te soko akufi oya te oya. mais sikoyo papa wana nde kolo ya compagnie oyo mwana tika papa koza ennemi na bango te ozo comprendre donc ezali sujet na biso vma te mais lokola otuni yango na lobi ke non esala bato nyonso ya quartier mabe donc kolo compagnie vraiment papa ne akufi bino boye te sikoyo ndenge compagnie kolo compagnie akufa compagnie etikala pa nani eza lisusu na bino te boasu na droite même na bana mowei. Donc bana mowei oyo vraiment bakoki kozwa na héritage ya liboso wana oyo po mama ye abalaki mwasi ne babengai Françoise awa basalaka mariage religieuse après wana nde ntango aye kozwa oyo babotani bana wana bana okutu ya liboso wana bazwa donc batanga bango te bamona na bango te ozo makambo eza ebele yango totia yango à suivre. Siko conseil na eza nini na bango bazoconduire et compagnie non wana eza ya bango na mpe baoconseil te bango baosala mais un jour kibwisa mpepe obeta wera lobaki kibwisa mpepe obeta tomona mpe likolo ndenge ekomaka mbula so ebeti 99 jours journée momona esala nini ekatani mbula ebandi krr te kokatana donc nga naza na nzela na nga nasalaka yanga bango baosala ya bango mais bakendeka nde baokende bakenda mi na bagie ya komba mowei te ozo comprendre Vous comprendre président abeti penza c'était pour na lisolo ngo mais to yebi que prochainement to ya penza to betango penza à détail on comprend anniversaire nga lelo eza jour anniversaire to boy to kotisa o kinganjo alobaki boya sa ki boy mais président poto sukisa na za pour ça opesa moi conseil moko na président wera o lelo azo postuler conseil no eza ndenge ni tant que moko la bino ya bon moko na biso ara o postuler na yokaki yandi moso o postuler na yokaki pe 7e bagarre azo postuler en tout cas na souhaiter bango ba chance à bien donc baza ba comédien oyo lelo baza ko sunga mboka na biso donc ndenge ba postuler wana na souhaiter bango ba bonne chance na président wera na yokaki pe la coste azo postuler na yokaki pe susu da kumudo o postuler ba artiste mbalo ba koti makambo yango loka bakoti makambo ngo ale totia bango mpe maboko do président Werason soka akolelo ministre na biso ya kitire akosunga biso makambo ekochange ozo kopali yani mosi ndenge akokota c'est bon o nyonso baartiste nyonso bapostule bonne chance ba merci na yo na bana poto nyonso bana poto donc Narcisse Mayamba Seleka Amba Selio donc Abega Kanda Donza Sia Bala Bambote Bele et puis basé belé sona bandi ko tanga awa ti to aussi ça te bana poto so ba yebinga na ona bango te na leki nanga gi sans souci bambote belé mère nanga
vraiment anina ba collection na port de Paris na Saint-Denis bambote belé na Luanda Lutsebala bambote belé Perika Palai bambote belé noko Jidoka Luyalu bambote belé na place Tolalaka aller visor bambote belé Kongwati C8 bambote belé donc bambote na Angola poto monde entier on attend en tout cas tout au bas soutenir un peu bambote belé. Ah, balobi mbote na yo yala patron na omba yo nde makambo mère babi boss ya ba boss na bwaki miso na ngakuna na tali papi kisi ya ba papi ya ba kisi papi nga na kufaka na kombo na yo ngai bwenda nazo sieta nde na kombo na yo ana pesi mbote na nga apasa na Dallas DL Cheya Lebo ya Lebo loto lomboto. Ya le bolo moto, balobi papa social. Nakata kalamu yenda kangi masoro, balobi masoro zaka pa ya lebo. Ya lebo yonde makambo. Mbote langa mo. Na Dallas na yolo botuni Dallas 2XL. Balobi so place biso dozo za la mine. Balobi 2XL nakata yolo nde makambo yango nde cartonné yolo mobimba. Na pesi mbote langa mingi na mama na ngai penza. Oh ba yesi ko zali mama kamba na pesi mbote mingi na grand sœur na ngai joli balobi joli yonde makambo na kata kamba na pesi mbote na ndeko na kamba na Ezaï baina oazana kata Londres do bambote belle émission oyo kende liboso ne zappez pas donc bo s'adhérer bokota zibula misu na funga zibula misu na funguri misu bo s'adhérer na zibula misu ezalo kula zibula te zibula misu. Vous allez lancer le béton à hôtel, mais ça, moi, bien, ma casse, ça, bien. Na pesi mbote, maman, n'a yo moro pende si vous allez Congo, Zibula Meso TV. À la prochaine. Mokiri mobimba, seni moko yangwe yi Zibula Meso, Fongla Meso nde TV makambo. Vous adhérez, vous abonnez, yi yom touché no elali, yi yabisu teremi, ce que le kwanzambi teremi nani akukiti sango. Fongla Meso na yo, Zibula.